commentaire moko négatif po bamonaki photo ya mokonzi ya mboka bavandi na ancien président Joseph Kabila na mesa bazo solola bazo seka bandeko moko wana bazwaka ba photo ya ancien président ghanéen na président actuel ya Ghana babalansa ngo balobi jour nini biso ba congolais to koma na étape ya boye na yebi botanga kana ba réseaux sociaux bomonaki ba commentaire nyonso wana ba mususu batiaki ba photo ya Obama, George Bush na Donald Trump balobi boye na Bill Clinton balobi mukoloni ni biso ba congolais to kokoma na étape ya boye. Mais lelo Félix Tshisekedi a commis bino na étape où bande ko rêver wana bino ba pansango bozo maloba nanga na explication nanga IDPS viva tozalaki na alliance ya liboso alliance tozaki na bandeko na biso alamuka alliance wana bapekisaki biso IDPS malgré congrès tosalaki malgré ko voté mwana mboka Félix Tshisekedi comme candidat président de la République bandeko na biso wana basanganaki na Genève comme en 2003 na Sun City. Toujours les mêmes personnes. O balinga koyoka kombo ya Tshisekedi te. Mukolo wana balongolaki Félix Tshisekedi. Toyoka na malamu place wana. Alliance o baza koyebisa bino wana. O tozalaki biso nyonso elongo. Balongoli Félix Tshisekedi balobi yo tikala mwana bitinda ya Martin Fayulu. Bonjour, bonsoir, abonnés sur la personnalité de TV Bisca Bozo Landabiso, les humbles servants terminaux de l'IA Kambi. Kakane le baka de l'IA Kambi, Ayakana source pour nous recevoir des informations sur Evra. Le lot de l'IA Kambi a un siège à IDPS, cause de la bino d'informations sur la vérité sur accord les cas qui na Genève. En plus, sous vérité sur coalition, il y a FCCP Cash à travers le secrétaire général Augustin Kabouya. Bozo a toujours connecté la personnalité TV, beaucoup de news. Sur vérité nous sommes Kobimalelo Bolanda. Avant tout banda na kosenga nanu kosenga ba mama na biso bolimbisi journée mardi na niveau exécutif ya parti professeur yango ba mama menga pe denga na linga ko travailler toujours na ba mama elongo yango nde na linga komiko saka na kati na bango. Maman de baboko la biso yango tozala na affection wana même mukolo ya biso te o ya bango bamona ka biso kana kati wana ba mama bolimbisa biso pona mukolo toko futa bino IDPS viva IDPS viva na lingi ko lobela bandeko na biso ba congolais. Les Congolais, il faut toyer eloko moko. Toko za ba adversaire politique et non ba ennemi. Ce qui omoni mutu azo la politique, azo bosa na keboza ba adversaire, azo comme ça ennemi nae, là il y a quelque chose qui ne va pas. IDPS viva. Viva. Pona nini na lobili kamboana. Na ebisaki bino semaine uti koleka ke tokendeki okutana na autorité morale ya FCC na GLM na monaki bato mususu balobi opona nini bokende okutana naye nazo répondre bango boye okende okutana naye
parce que aza allié na biso. Soki balingi bakutana batindaka nanu bato baza nzinga na bango ba préparer rencontre après bango baye kokutana. Eza boyete mokonzi na biso mwana mboka Félix Tshisekedi et Joseph Kabila na domaine présidentiel ya nsele. Mais ezalaki eloko kobomba na te. Batu mususu tango batunaki ngaki o pona nini olobeli makambo wana ke bokendeki JLM. Nayebisaki bango ke soki nalobaka ngo te batu mususu balinga batia polémique na esika ezalité. Puisque aza autorité morale ya batu o baza ko se reconnaître à travers ye. Biso pe toza ko se reconnaître à travers mokonzo ya biso. Soki toza na masolo tomoni mwa likambo muke toko kende tokutani to sololi likambo mabe ezate. Mais à ma grande surprise na monaki batu bandalobi na butu basali commentaire na sens nyonso parce que commentaire moko négatif po bamonaki photo ya mokonzi ya mboka bavandi na ancien président Joseph Kabila na mesa bazo solola bazo seka. IDPS viva, viva. Bande moko wana bazwaka ba photo ya ancien président ghanéen na président actuel ya Ghana ba balançango balobi jour nini biso ba congolais to koma na étape ya boye. Na ebi botanga kana ba réseaux sociaux bomonaki ba commentaire nyonso wana. Ba mususu batiaki ba photo ya Obama, George Bush na Donald Trump balobi boye na Bill Clinton balobi mukoloni ni biso ba congolais to kokoma na étape boye. Mais lelo Félix Tshisekedi a komisi bino na étape o bande ko rêver wana bomona ngoma be. IDPS viva, IDPS viva. To réfléchir neti batu bobanda ko yebisa nzambe ke mukoloni ni tokoma pe na étape ya boye. Nzambe atindeli biso mokonzi oyo ya mayele ebele oyo aboyaki ke prédécesseur na ye akende na exil atika mboka tosala politique à chasse à l'homme olie bosepela na batu wana bobandi kosala commentaire moko négatif obomona ndenge nini bavandi boye. Mais olinga basala nini balala na se non. Il faut boye baké en dehors de toute considération biso nyonso toza ba congolais toza ba ennemi te toza ki ba adversaire politique. Lelo toza esika moko et na comprenaki que tous les prophètes de malheur ou ba ebsaki batu ke c'est fini entre Kashna FCC et loko muswe ko sale maté tango ba moni mokonzi mboka bengi si prédécesseur ne ba vandi yango salaki bango pasi na motema. IDPS viva, IDPS viva. Nayoki batu bazolo baboye base ya IDPS baboyi coalition entre Cash na FCC bakomiango dans tous les sens babandi ko expliquer batu. Mais c'est pour moi une occasion ya kosala mise au point oyo bino bapansango bozo maloba nanga na explication nanga. IDPS viva. Tozalaki na alliance ya liboso alliance o tozaki na bandeko na biso alamuka alliance wana bapekisaki biso IDPS malgré congrès tosalaki malgré ko voter
Mwana Mboka Félix Tshisekedi comme candidat président de la République. Bande Konabiso wana basanganaki na Genève comme en 2003 na Sun City. Toujours les mêmes personnes. O balinga koyoka kombo Tshisekedi te. Mukolo wana balongolaki Félix Tshisekedi toyoka na malam place wana. Alliance o baza koyebisa bino wana. O tozalaki biso nyonso elongo. Balongoli Félix Tshisekedi balobi yo tikala mwana bitinda ya Martin Fayulu. Memelaka yesak po yo bongi na ebonga wana te zonga sima Fayulu akende liboso. Nde alliance o bosepelaki na yango? Nde alliance o bino bosepelaki na yango? Toyokana tosala hypocrisie te. Mukolo wana na Genève balobaki boye. Bino batu ya UDPS malgré bitumba nyonso bino bosala, malgré bokufela batu, candidat na bino abongi na ebongo wana te, azonga na sima amemelaka Fayulu malette, Fayulu abima président de la République. Nde alliance bino bosepelaki nango? UDPS viva! Toyokana pona yoki ba commentaire ezo salema na ba sens ebele. O base baboy alliance wana. Tozongi awa. Toujours batu moko moko wana. Bayebisi ba mindele. Bosala Félix Tshisekedi pression makasi. Yena Vital Kamerhe bazonga bazala bana bitinda ya Fayulu. Au cas contraire, carrière politique na bangwe kosila. Nde alliance bolingaki yango wana? Il faut toyebisa na ba vérité. Batindela mokonzi ya mboka ba SMS ya ba menace. Nayebi nini naza koloba. Par les grandes autorités ya mboka bapaya. Bayebisaki eke il faut ozonga na accord wana. Accord elobaki nini? Accord ezaki clair. Yo Félix Tshisekedi olongwe otikali na sima Fayulu akomi mokonzi yo mwana bitinda na ye. Bitumba na bino UDPS etali biso te. Nde alliance bino bolingaki yango wana? Hein? Sikoyo tozokende FCC o baza koyebisa bino ke eza coalition ya mabe. FCC toke maponomi tokanye bango malgré ndenge bazalaki na basoda bambongo po ba compliquer biso victoire na biso balobi non mokonzi ya solo eza yo Félix Tshisekedi oganye maponomi yo koma mokonzi na biso okamba mboka entre bango na FCC tokotambola na banani. Qu'on ne fasse pas de l'hypocrisie. Bango balobi tozala bana bitinda na bango. Mais ba oyo mosusu balobi Félix Tshisekedi yonde oza mokonzi yonde oganye maponomi koma mokonzi ya mboka o dirige biso. Sikoyo ba oyo bamemi biso ti na justice po totikela bango kaka ebonga balobi ndenge tolongolaki bino na Genève boyoki te. Tokomi na bino awa tozomema bino na cour constitutionnelle bolongwa kaka Fayulu azonga wana. Est-ce que bino bomonaki FCC atindi Shadari na cour constitutionnelle po balongola biso? Mais boyebisa nga nanu entre batu mibale wana totambola na nani? Totambola na nani? Eza te ke tango tolobaka biloko wana te tozangi ba argument ya ko avancer. Eza te ke tango tolobaka makambo wana te eza te ke tozangi ba argument. O Félix ateki mboka wapi? O Félix a trahir, oui. Félix a trahir bango po basi na bango bakokoma ba première dame te bakotambola na tapis rouge te. UDPS viva!
nalingi koyoka buzoba wana eza koloba malisusu te o Félix a trahir base baboyi non IDPS viva bomi betela maboko po boza bana mayele mokonzi na biso Félix Tshisekedi aza mutu amayele ebele aza mutu amayele ebele nakoyebisa bino ke na ndenge batielaki makanisi na bango na bambongo na bapaya nazalaki sûr te ke Félix Tshisekedi akosurmonte babiloko nyonso wana bobetela mokonzi mboka maboko makasi nalingi koyebisa bino ndenge bozali awa banda lelo mutu aya kosakana na bino te ke o Félix Tshisekedi ateki mboka eza lokuta ba eza conscient bayebi na démontrer bino noir sur blanc entre FCC na Lamuka tokoki kosala coalition na nani hein? Batu wana ekiri na bango na 2003 nous sommes en Afrique du Sud basalaki biso toujours kuya ndenge moko balobaki ke tolingi zaidi ngoma olie place ya Etienne Tshisekedi na 2018 basali biso kuya ndenge moko na Genève sikoyo tolingi Fayulu olie place ya Tshisekedi po kombo ya Tshisekedi ederanjaka bango epesaka bango insomnie mutu a distraire bino te na babiloko ya lokuta ba distraire bino te mokonzi ya mboka a trahir mutu ata moko te est-ce que lelo babiro de bakangaka bino quel que soit rana ye akonyata wate soto atosi Félix Tshisekedi te tokani madame buzoba mwana ko permettre ngo te quel que soit ane yo kota na IDPS soki o defie Tshisekedi awa okonyata makolo te tokani buzoba awa toko permettre yango te quel que soit ane mutu akota na IDPS tokani madame mokonzi na biso komone nani toko permettre te mutu ake komela lotoko na ye aye kosala buzoba awa toyokani mokonzi ya parti komone nani ok toza na président ya parti Jean-Marc Kamono ok autorité na biso nyonso komone Félix Tshisekedi toyokani ok bokende kovanda na bino sava bokende ovanda na bino tolobi boye te bobeta bango te toyokani merci mingi bakombatant blandima ekozala wana boyuto na secrétaire général Augustin Kabuya ndenge asi koloba ya kobakseza te parce que ça non commun abimisi ba vérité nyonso oyo ebombamaki apesi ba réponse na ba question nyonso oyo peuple congolais bande komitu na boyoki bino moko na pesi merci na ba nyonso la personnalité TV Biskanso bozali mama Doris Lema la personnalité babi mère boss fum na gaz biskoza bambote belé Arkil banvoa tu babi na balati te bambote belé na bosante lo sako na mon général John Babu ambisi bazabaka na babi ndozo pesa makambu Jili Wata place aux Mbote Belé Jean Papa lui na Brésil aza toujours connecté Pepe qui bat la peine à France Mbote Belé Jojo Star tokuta na prochain numéro bye.